Nous, ils ont dit commerce. Neti, qui quitte. Robin. Ouais. Bata noa ba yaki bato kinkita. Moni bata kinkita. Neti bato bateka masangu, akaso masangu na e $10 ake ati ateka $20. Ils ont aussi une intelligence peut-être il faut un peu malin. Et comment il a pu redonner la mondele penda pour battre les bosso bateka noa ba vie na biso quoi ba vie nsuka pe à son âme. Pour ba noa ba franco bazaroya nango. Moni. Ba franco bazaroya na ba noa ba tant ba na instrument. Moni bazo tant mon bout bazaroya na ba musicien. Ouais. Bazaroya na ba musicien sur na bateau, sur na avion. Ba musicien ko bazo profiter na ba avion présidentiel wana ba franco surtout. Ouais. Ba côte ça ba noa na ba mbunda, ba côte ça na ba davoli ezoleka. Mondele pa ki diba. Ba noa déjà ba vient suka bazo récupérer ngo bazo tekango. Wana ba Belgique. Des bandara déjà bon. Ma fille bazo nginda danger. Ata kiki de Paris à na circuit wana. Mais il y a un circuit wana ko viki. Parce que différence il y a entre bino bato no na bato c'est que sikoyo na bakula. Il y a aussi une intelligence mon frère là. Chèque faut réfléchir parce que so za zoba au côté ma chèque au rumelaté ba okangayo. Parce que comme n'importe quoi après tu as compris. Même ceux qui font la compte, ou que nous ne n'importe quoi, kuna français malongo yebo le baté. En tout cas bateau, bazaro ça la chèque, bazaki bateau yo. Muté ça. Bino ça dit bataba non bataba na bataba kula, bane baleka balinga bala. Et qui n'a pas période. Zaki n'a pas période. Na niveau à chèque ndenge évoluer qui, mais nous on a besoin ça qui inquiète. Tant que nous y belé. Bateau ba komote ka nous on ndenge danger. Bakomo ke ne bolande na suka na côté ka baskonk bani baleka biso pour bakomo ko se retrouver na ba somme moko belé facilement. Il suffit qu'à réseau parce que les réseaux comme munene bato bakomo ke ndeko somme ba na bolande ba to ko ba lo ba pe mingi te mais et parce que on ba mbongo e belé. Entre-temps, na poto, tu as 4 saisons. Sap awa, ils ont sapia saison. 4 saisons. Sap à Congo, ils ont sapia saison. Moko. Alors, mon toit avant na Congo. Ata yebi sap. Est-ce qu'à cause de saper na pays, ils ont 4 saisons? Jamais, parce qu'il y a un peu limité. C'était juste ça. Que na lelo na ba vie bazao zala wati bazai ko ya même que vie tant azoya na ba 80 ba yara na visa 80 ayara no kese mo biso to zaki déjà na mikili ayaka ba beti bazana ba relation na bango basomi ba bilamba na bango oyo ya saison ya Congo. Ouais. Bena ba quelques blousons ko zala mais ko zala te que bilambo biso la takawa ba manteau parce que ça pesa la chemise ça pesa qui ba manteau ba blouson ba loke belé saison printemps été automne hiver donc Zambé Pambola émission Tolobe la vie pona ye ponanga pona biso Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya papiken pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangeloko te bobana na yo bateyama Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya papigene pesa bwanya tokende liboso yawe
pesa makoki tozanga eloko te kobana na yo bateyama yawe papa ndeko nanga keba na bemisio yo olandaka na réseaux sociaux misusu ekoki komema yo na lifelongo tolobe la vie appartient à Dieu, la vie c'est Jésus. Émission qui toko epesaka bonya oyoka biyoka yoka te Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba émission kitoko ya papigen pesa bonya tokende liboso yawe pesa makoki tozanga eloko te kobana na yo ateyama yawe Nzambe papa sunga biso tolobe la vie sunga biso tote abaninga alongwa na vie ya kidiba yawe papa émission kitoko ya papi kende pesa bonya pesa makoki tubondeli topesi bino mbote partout bolandaka biso na tolobe la vie officielle. Vraiment merci. Merci Nabino, bateau boza ko disposer baton. Ya kolanda biso na tolobe la vie awa eza branche masola poto et tout ça là yango pour valoriser ba kulutu na biso. Les gars qui ont vécu. Il faut vraiment quelque part to pesaka bango ba valeur au baza ko mériter pour bangonde basala que le lotam susu batu ba sepela na mikili. Voilà. Merci Nabino bakulutu na biso batoyo bomona avant biso. Tous a besoin il y a mutunyo soyo amona. N'hésitez pas de nous contacter, ba numéro na biso je crois que ça affiché chaque fois. Benga biso anytime. Toko yambayo pour te partager ou partager peu expérience na yo parce que ça osunga ba misusu parce que so tali bien l'histoire a été falsifiée. Maintenant il est temps il y a kobimisa histoire il y a solo. Merci na Washington 4 fois prêtre. Merci Nayo. Eric Shimonoka merci. Pinoce Agostino Masosa merci. Jerimboma na Canada. Jerimboma na Canada. Didier merci Nayo. Merci na Papi Makela. Merci encore na Papi original. Voilà. Un grand merci encore na IP Diego Kao. Emile Bamba de Zurich. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Dans mon ambalamoko. Zinago de Makouloussou. Léon Naza encore, na le gamin de Paris. Kouloutou Nabiso Oyo, Abimisa Makambobele. Je crois que Michel Boussato Salaki, Batumiso Basenga qui va preuve. Émission Oyo Nde Touya va preuve parce qu'il y avait, en fait, il y a des photos. Au Tokolak Sabino. Tokolak Sabino, bon, on a vraiment que to bomba qui en repos, to n'ingagi batupé, c'est-à-dire to exposer d'abord d'où ta battu zala, ils allaient exhiber après. Tokozonga pour essayer un peu, il y a Kolak Sabino vraiment que il était de la partie. Voilà. Alors merci à Bino Batunyo Sobolanda. Biso, je crois que prochaine émission to zala à Bruxelles, to kutana mo batu belé bazakuna, hein, batu belé bazakuna, bazar molongia. Bakombo tu ebi bazala zala bazamo ebele to tanta bakombo bat malé Willy Sionga na pesion bote belé les gamins de Paris. Bonjour Kouloutou. Bonjour papi. Bonjour. Bon, ça va? Oui, ça va, hein, par la grâce de Dieu. Donc nous avons rebattu en son papi. Ah, qui me ça? Oui, était m'a plein. M'a plein. Oui, que elongi na yo comment elongi no boy on dirait
somme témoigne moi net moto muta sérieux pena ya kusakanate mais pourquoi les gars m'nanzira mtamona ta yuma oyo nizalaka ndezala zo ndé véritable ngulani. Merci. Secret de Zanini, il y a ça dit ça quand il précède la gloire de Zanini. Bon, éducation. On me dit les lots, on a un problème, on a incivilité et comment on est courante, hein. Moi, mode, mais bis temps au là vraiment. Bata génération la bis sont remarqué peu. Au moins on a moi instructions avec Pierre moto. Pour la prof ba ko beta biso ba messier c'est ba parents ba ko tenir peut même bazar ba moyen mingi te mais banana et puis aussi ba structure les alaki aussi. Congo ezaki ko aider pe biso comme les lots par rapport à les lots parce que ba classe à Kala tout ça futate. Donc il va s'engager avec ma soirée bazo kabla biso ba kaye. Ma père bazo sala na ba l'état mais bazo ko quand même ko subvenir na ba besoin il y a libota. Mais les lots alors moi aisance wana na voilà ils allaient toujours okay. Base pour base il y a mon école primaire de faute so raté ngoma so raté école primaire parce que place ba la ko komala place ba la ko nenga o se tenir place ba la ko que non mukolo za mukolo et puis il y a la religion aussi c'est biso ngana ki mwana penda ya ba sango fallait qu'il y ait des petits séminaires au fait voilà ce que est bon bonheur au tambola nzela occupé un temps sur tout zo ba la prêtre pendant que yoza grand prêtre nenga bien ce que mutu mo zo ba mwana au taille bla mutu oyebi ekutu tena na histoire zalate et ça la bilon de ni tambo kutana mwana pour je crois qu'on se kutana bon ils ont la cadre anti-valeur, il faut travailler monter. Les lots, monnaie courante et comme un anti-valeur, et puis c'est triste quelque part parce que la vraie valeur, il y a bateau. Bateau, il y a valeur, bateau, il y a classe, bateau, il y a médecin, bateau, il y a professeur surtout. On va enseigner biso. Tout le monde a les lots, professeur, soit Koufi. Bah il a confié dans l'anonymat même soldat coûte sur a confié ko bak les soy mais les lots sont peut-être bah utiliser même musiciens sont a confié tout le monde au moins la mobilisation mon ba mbongo moko boye na ba notoriété moko boye ba opesa na ba vraie valeur ba foi en fait vous avez faute na bango te ya mokili ndenge to kumbeli yango ko banda likoloti na se ba tu ba kumela mentalité wana moto azui peut-être doctorat ou ya rosel solobi ba occupé te mais moto peut-être akepa fali pour par exciser moi na ngai na ngake mingi ba yembi ba sali nzembo yende ba to ba okumisa yo wana même na moi ça kolinga plus moto ba yemba na nzembo ke c'est-à-dire que tu as besoin de vraie valeur. Voilà, donc tu as besoin de beaucoup de gens qui ont pas bon, parce que muto a savoir, a savoir, muto a yebi. Tout le monde a un comportement face à la situation belle. Tout le monde qui moto aza sage ou aza intelligent aza savoir vis-à-vis de la situation belle comportement ne aux APK différent. Ok, voilà. Alors, tu continues l'émission la biso, je crois que batu babengi biso un peu partout. Bazaki n'a besoin de précision na émission où écoute na biso Polydor les gamins de Paris. Aza Muto yo tante lobby qui il fut de la partie donc Azalaki Lelo je crois que dans la à début on a sommaire émission dans lobby je vais vous montrer des photos preuves comme quoi notre vieux Azalaki de la partie notre frère il était de la partie mais quand on connaît la biso tous on a moins si mamouké hein parce que avant tout qu'il y ait des photos tout respecter moi ligne au tous Hollanda. Affaire Ngunda. Affaire Ngunda. Ngunda banda yo kuta Ngunda to Ngunda nde kuta yo.
Pe bandandenge. Na pesi kutu bandeko mbote te, tokeka mbango na kati ya bezone. Moite. Bandeko déjà mbote, na bino surtout bo Holanda biso bozi so Holanda biso tolinga abino. Ne biso biso sengi bolinga biso. Ya wote. Si. Voilà. Qui réfugié un problème mo ezaki problème politique. Déjà au départ. Parce que ba pays d'accueil ezalaki. Neti France, ba pays à droit de l'homme. Belgique ezalaki Holanda on peut na bien té. Ba pays le quoi Angleterre. Ba grand monde, ba États-Unis et autres. Tant où Congo est une indépendance, faut tout bandango pe na ndingwa. Si. Congo tu as dit la katabombo, tu as dit la colonisation, tout ça. Makambo ezalaki té parce que tu as colonisé déjà. Ouais. Quand ba État et salami, en 1960, ba accordé indépendance. Basali État liboso avec Kasavubu, Premier ministre Lumumba et autres. Alors Mboka, ba parti s'est créé. Ba Bako, ba parti belé. Dans mon sous dans la maîtrise dans côté pour toi qui peut moi même sous botamité mais dans autant à toi. Après 5 ans après, na kati wana ya 5 ans wana na 61 ngi to biso surtout ba guerre ba sécession ba katanga bamba nungu bandi na kati ya Congo na biso Mobutu a intervenir bon c'est ya pe yaki moi faut comprendre faut tant pour comprendre bien na kati kana mukuse pour na peso moi idée après tant to comme en 65 Mobutu a joué ma camp automatiquement tant on a créé sikoyo ba parti unique. Ma parti de mes partis uniques. Un PR. Je crois qu'il y a en 67. Automatiquement, opposition est salamée. Parce que l'intellectuel, il y a kati. Oui, il sacrifice salamaka. Martyr, il y a Pentecôte. Pauvre vieux, banani, bamba, tout ça. Kimba. Dans bakati ba mutu ba mitu et créer la moko opposition ça c'est sûr mais contentement salami bandi comme sou ba kimi na l'air on a ce que asile ya solo et bandi ba réfugié ba bandi parce que Mobutu a ko instauré dictature ça c'est ils en a comme soutien na couper sango parti unique MPR maman moko tata moko tout est consort. Il y a les bossons dans le pays ba vie belé ba kimi ba Brazzaville ba Maroc ba nini musu ba kimi ba poto ba komi ko senga siko asile ba komi ba réfugié politique il y a solo déjà ba vie na biso siko ya étudiant ningi ba vie ba contact ngai ba on ba ki ba boursier parce que l'État a une collaboration. Collaboration, transfert d'intelligence. Malheureusement, au Congo, il y a un monde qui est dans la maille. Tous en ont soutenu. Pour tous les colonisés par les Belges, les Européens. Il faut te suivre. Parce que la langue, les langues internationales. La langue, c'est français. Donc on doit suivre l'évolution. Alors il y a eu des échanges. Dans le Afrique, tout le monde a remarqué, au monde a sénégalais. Il y a comment livre belé ou sénégalais. Parce que c'était des gens où ils ont mis les bateaux sur Bango, ils ont bango awa, autant la classe Sédar Senghor présent il y a Sénégal. Omoni, to qui na Centrafrique, batuka bokasa. Bazalaka ba Soudan na France. Omoni, to ko tsa batuka ba nani na wapi kususu. Na pays bel Afrique. Pour pourquoi on a préparé ils ont un peu à l'improviste. Donc il y a eu des échanges. Alors, intellectuel na biso temps ba komi na 75 en 75 Mobutu a décidé. Alors bi que non ba étudiant nyonso ya ba congolais ba zonga na Kinshasa. Ba Zaïrois à l'époque. Ba Zaïrois. Ba zonga na Kinshasa. Bourse à Katanga. Automatiquement coopération balamoko et Katanga. Ba étudiant oyo bazalaki ba privilégié pour y en avait
mais baki bana batambongo à l'époque bana babomboko bana dignitaire nyonso wana baki na ba moyen na bango bakoki kotika na bango ba parents bango tina ngo bambongo bon ba oyo sikoyo oyo bazoki ba bourse normale bana ya famille modeste comme on peut appeler ça bango batikali sans rien mingi balaki na Suisse to revenir na ba vie dema ba vie lolo ba vie belé balaka ba étudiant mais ba bourse na bango ekatani bango nde mutu babandaka makambo ki réfugié basango siko ba conseiller bango que non vous obligé siko yo faut beaucoup de quoi moi moké na opposition donc là c'est que France a terre d'asile ba Suisse pena balaki neutre à l'époque yango vague wana surtout il y a à Paris et Paris c'est que c'est les réfugiés mais c'était secret il y a qui m'a camuté ni dire comme nango comme banal o naza ngunda okeno pekin ba tu bien uzangunda non tant on est là que uzangunda non uza contre Mobutu donc tu étais sans vague kota ki wakan vague kota ki ah il faut compter là bas 76 hein donc ba kati ba bourse en 75 bah 75 76 bah vie wana bah yé là en France bah panzani partout ah ok donc yo ce que okutande ngunda nga siko autant on a yé bah vie bah obetela li solo pour ça qui secret autant to yaki la kutek déjà bah te belé bah boire quitter pour muto la ça bah on azate ça qui un peu hein et le moko bah ça bombango ça qui banal tenenge za lelo va faire expliquer parce que ok va profiter d'un système qui existait déjà où ils ont existé dans les politiciens les manzika là les politiciens kala bangunze carrément toi ba okimana ba on sait qui réfugié pour ça les politiciens confirmé parce que y a quitter ce qu'on a peuple na peuple nyonso ba étudiant ba utiliser parce que ba kataka ba bourse ok ba obligé ba utiliser système wana ok bah puis c'est bon pour mécaner permettre bon c'est parce que bah étudiant avant vendre faut un séjour étudiant parce que vous en a bourse cité vous en a séjour autant en classe non trop ok voilà donc je crois que donc tout ça moi c'est pas muki wana parce que bah tu me suis tout le temps ngunda et belé tam souffle bah ibi penza place ngunda et utate et c'est ngaki tout moi précision alors toko tiscope na maso na biso tosuka ki place oyo tolobaki masolo ya COP outi na Suisse ouye COP et tout alors mais quand on peut téléviser sikoyo est-ce que COP il y avait aussi des inconvénients au yezaki que au bible na donné na côté awa déjà la côté COP wana est-ce qu'il y avait des inconvénients au bible qui retour go salama boule do pa go landa yo volcan pe go ya ou bungi pe na volcan. Donc, il y a d'abord avantages, désavantages et puis destruction qu'on peut seulement gagner. Voilà. Oui, tant on usa la mabé dans le sens que on usa la makambo l'État l'ingité. Ouais. Il faut s'attendre à un retour. Makambo illégal. Makambo illégal. Illégaux. En français, il n'y a plus rien. Tant on usa la, tu bandes usa la, qu'on creuser, on a trop bien qu'on creuser. Au fond de toi, il y a l'État boyang. Mais yo, vous avez gagné un bon simanang. Au salangele, ça c'est vrai. Parce que tu as dit que vrai faux. Vous avez joué quand un système. Aujourd'hui, peut-être, pas peut-être, mais aujourd'hui, chikoula. Vous avez l'identité, vous avez un vrai faux. Vous avez un vrai faux, c'est pissé. Bah imprimant ou tout bien c'est le vrai faux qui est dans la banque cause un bon banquier qui est battu et puis toi qui a dissuasion moi une dissuasion ezaki nini na âge wana to la ki nango futa la bama kambona to salama moyenne d'âge là qui tout bandana biso donc 19 ans à 30 ans ba tout balaki wana mukola za la raté et ça va venir quand tu nous expliquer sur tel bas calcul, venir à en 1952, en 1980, il a 28 ans. Tu as calcul. 28 ans.
C'est ce qu'on a 1980 qui a 30 ans. Et on nous a insisté toujours que bateau à Kalabazaki, baki beaucoup plus makambo ba on va sala na ba charge ba tira ba mutu. Mais so tali ba age na bango, baki na ba on kaka okasavoir ne c'est mukolo. Okasa mutu ma yaki mukolo so yaki mukolo. Alors yaki na dissuasion montant yo côté na banque ngona. Un banquier devant toi, moi à 19 à 20 ans, à représenter Kula. À réfléchir que ma camarade pas écouter on a un peu la vie n'a été que mon tout moi ça il fallait l'explication en ngwana pour ça qui bilo moi sika on peut se mon bala moko mais après biso moko kaka mutu qui responsable ya babu biso moko kaka donc abi eutaki na biso moko parce que ma camarade évolue aki tant tu commences à on c'est quoi problème ya nini tu comment vivre na yango. Moi, quand ça la business, normalement, on était trop jeunes aussi. Beaucoup vivre dans la business, ce qui est illégal, au jour où on change ma cam. Et puis, sur le coup, la forme, on change ma cam. Mais tu es bisoté. Bisoté, comment est que chaque les 5, les 6, les 7, tu es yibi, bakula, tu es bambongo. Bambongo, on joue avec ça. Tu es milamba, bilé. Bangande komi, on doit côté na CG wana. Banganda. Bangande bandi. To komo kene banganda. To ba jeune. To komi komela. Kusakana. Biso kene ba boîte. Ba boîte ne soit pareil comment qu'il y a biso. Après quelques années, on va raconter une anecdote mo. Tu vas dans la lumière pour battre tout comment il concentré dans la lumière. Je me suis dit, viens à Kaye, tu as un café moi en face, viens à Kaye, n'a-ba, n'y a cause. Avec une après-midi, on a bien. Tu es mon bel. Ah, bien, ah, police, on a. Ah, petit nanga, Mikolo yo, nana l'arte. Pour moi, on va qui ba m'emboîter. Nana l'arte, mais bino ma quand même nous au salaire na moni que côté la bino là. Il faut. Il y a dans la compagnie. Bah on va te faire nous. OK. Au côté la 6 jours on va nous après. Na moni makambo salaire wana ko sabino bala ngana na besoin na moi forme robot. Quand tu viens pour mettre mais lobby faut y en a 7 heures à Tongo. Pour tout qu'on est crise. Solo na sinzi solo kana zuka rae asimza yaki. Lobby. Non kaka et le moselle dans la fenêtre quand il est quoi avant il a c'est le gars na quitté ba téléphone on appelle ba téléphone pelé on ba portable les até téléphone anda coupé et comme mon boulot a jusqu'au libanga ba kawya miki quand tu es na premier étage aba ba ko na fenêtre nous so que le moselle peut faire tac tac faut les rideaux petit frère mais on te donne rendez-vous là. C'était. Il veut se passer caca. Oh. Ah bien là nati mbangu wana. Oui amen. Tu sais mais à toquer. Qu'est-ce que vous voulez? Toquer crédit, toquer no Bervilliers. Toquer na métro Lumière. Mais Lumière. Toquer tu sais tu changer ce qui la Jaurès je crois. Tu sais quoi direction Courneuve. D'accord. Ouais, tu commences qu'on a métro Fort Aubervilliers, tu quittes. C'est quoi yo immeuble ouais immeuble moi il a dit le mais comment c'est jaune. Il a bleu. So qui dit qu'à la Fort Aubervilliers au moins à droite na côté Pantin. Ba immeuble wana. Expliquer qu'à vient il y a la caram vidéo boyé, so moi il n'est pas plié, ba tout côté il a la immeuble. Attends. Oh petit frère la monia ko bi ka bouka. Abuka, Ayabuki. Abuka. Dès le moment où il y a une société qui est oh, petit qui m'a dit. Je dis, il y a le tout, qui peut être dans le retour, il y a tout. Voilà, donc. En tout cas. C'était un peu ça. À Yépé, toujours Babylone, tout ça était à 3 jours, 4 jours au Bongo. À récupérer là, on a eu besoin. À continuer. Deuxième de ce là, il faut
soit on a besoin là, en fait, on a une détermination là, il faut ça, il faut ça là. Té mais le coup là, bah coup là, on a monté sur la rue, bah on à part biso. Surtout comme les 5, les 6, les 7, c'était bah les 10. Ce que ça la crise. Au jambon. Beaucoup de temps les noms sur au bena couleur congolais. Exactement, ébélé. Ébélé. Et va congolais puis bah putain ma chance ouais. Ah. Oui. Bon, so putain on ça. Tu peux évoluer ti tant comme il va 82, 83 je crois. Monte et coupé. Les acquis, les soleils, comment bima tonden. Bon, bateau ba comment couper au fond on passe congolais azali jalousie basi tant ba comment où la basi allez ba jalousie au moins kozwa mutu moko okozwa mwasa mutu moko ba blo mo ndingwana mutu wana yoki zuwa elo ni osala benga mbila afundi yo bien ces lettres anonymes et au moins que masanga okito malheureusement wana la kina nani Sharufa c'est un absolu Sharufa comment il Sharufa bah qui moi sinanda ku pero dango on a Paris malheureusement bah yo kan okito qui n'est pas long voyage en fait na choco wana na bangi na sauver na bangi na zone Suisse voilà donc monde pas ce qu'il fait mais c'est quoi bakanga peut quand même na COP et après bah après parce que tant on a commis en Suisse na quel Lugano en Suisse italienne na tangi kuna pour tout ça peut ramatique na tangi 2 ans place na kutana na masalanga bienvenue Selu na Lugano na kutana to akina ba riva menga personnam riva to akina bango ngana kutanga na tangi 2 ans et demi sali italien na tangi école de commerce après au kanga bat na Suisse na été sur ba rapero no ba kanga bat na Suisse bo bazong sara bat na 86 ba kanga bat belé ngana sovaka na okutaka na ba na ebite nzamba o iparani ngana ça inde na sova parce que Suisse d'abord bibango ebe facilité na sova parce que difficile et puis ba grand frère na ngai kama makambo funda na balingaka mwasi moko boya aka ya moto après ba fundi fi yango après fi yango pe aka fundi bango pour te boire deux fois tout na Genève bozo tant na qu'est-ce que Lugano na changer sous combo pour na yaka système on changer ba combo ba Suisse luka balinga makambo na te ba Suisse tant ba ko remarquer ka vague mo uta que déjà Genève et yawa na bango ba fundani ngas ko fi yango Yvonne azati le na Paris tout ça qui na relation bien parce que il y a quoi enseigner la comptabilité quand même aki moi na ministre mon pe boyel pour OK elle avait 23 ans comme moi après bisikano polidor omoni tant makambozo le kezo le kanga ba fundinga nga pe na kufunda batu mais na zenga ina kutana na biso ke no yokima parce que nga pe na kufunda batu nga pe na kufunda batu na ina ebisi grand frère na nga na bine makambini bo ça il faut grand frère na nga complice makambo wana ba camarade ndim ba funda ki fiona parce que ba olingaye ba iswa moko ya buzo baka ya buzo ba congolais ba nango allez ngana poko na ngwana na kina mwa minima wisi na moko na kati France Lugano Genève na na France na sima kuna pele moto bon c'est grand TP yé na butu ngo na bineta makambo za buiza ba okanga bino andimela gyote alors te yalo bi aboti mwana akina mwana bota moi sina bota ko bota po balaka mwana général Eluki na ni Albertine ba bota ka mwana moko bo personnel mwana on pas ko fari pe ndundu ba bota ka na Genève na ni Lugano 86 yalo bi onenga na mwana bébé ba Suisse baro kanga ete po auto bota mwana ngaza na mwana te na kina nga pe étudiant
nakangi biloko na ngai nakimi na tout le monde ici naye na France après oki kuna mbunde beti bakangi bato nyonso tout 65 personnes ouais bato tout bayebi yango 65 personnes batindiki bango bazongi kine nga sikoyo na se retrouvé na Paris sain et sauf wana sikoyo deuxième histoire ya Paris sikoyo yango tokoloba sikoyo voilà toke sikoyo deuxième histoire à Paris ya COP ezalaki ndenge nini deuxième histoire à Paris na yo sikoyo ya COP ezalaki ndenge ntango toye sikoyo toyei kokuta sikoyo naye kokuta makambo ebele na nsima na ngai de 82 83 nazonga Suisse 85 86 na 3 ans wana makambo ebele ebotami la Firenze ebotami esalami na nsima na ngai nzembo anyakos proclamation etikala osalama nzembo wana esalama bari papa mutu le wana bakoti sikoyo po ari azalaki déjà na 80 déjà 81 ari azalaki déjà il était très jeune aussi mutu na ye modogo Gianfranco papa ye mbatango aye 86 je crois allez Julien Mbala nyonso bakanga donc Arijana yaki déjà kutu le Libanais asalaka déjà mais bateau bakadra sikoyo viva Scram de Well créé sikoyo mouvement oyo toye kokutana nango sikoyo la Firenze avec banzembo ya modogo tango yo okuta mouvement c'est ça là nakuti déjà mais c'est que bino ba mouvement elle était parce que bozo ba là mais là c'est un peu okende ko boumer ngote siko bino place au boumer elle était sérieux non biso to okende ba makoma mindele biso okende ba palace ba bain douche ba nini mais ngana ki mutu mona ko beta de côté ngaba master ngalo kwa Adolphe ba Bosco Campomé ba zako linga penza ba mbiasa ba congolais te ngana kenda na kisala un pied dedans un pied dehors OK voilà OK alors sikoyo esamaki nini sikoyo bosoki sikoyo wapi na deuxième c'est-à-dire deuxième tournoi à Paris COP sikoyo ndeni COP même donc il kaka nengo tika kionto comme mon genre te COP mati niveau comme COP comme sikoyo batu ya matiti ba yesko bazui monopole automatique voilà ouais les na deuxième tour na yo na deuxième tour na c'est non premier tour là aux alaki après kendeki au la zone sous Suisse OK la Suisse c'est combien de temps ça fait 2 ans ou 3 ans comme ça bon aux zone point qui m'a pe volcan Tony non mais tant on a pas attends on a que na Paris na expliquer tant ba munde pasuki OK na 82 83 wana ba kangi bato yo qui me ont sauvé OK Suisse obanga wana quoi grand frère nanga zaki toujours na Suisse avec na Lugano na landi ekuna ah partir Suisse là mbunde pasuki mbunde pasuki na kimi na zone OK sikoyo allez laisse qu'on commence siko bana okuta ki sikoyo bina okuta bina siko na COP na kutaki bato ebele Paris fongama ki parce que basi ba mécène déjà bato ba misise botami na kuti lokola ege c'était un mécène donc mutu munene na kuti lokola Henri Papa il était chaud na kuti lokola nani Masalanga Campomé il était chaud na kuti ba Didier Elson il était chaud na kuti ba Scram de Well na kuti ba Arijana hein na kuti ba Masalanga côté pe papier bazalaki batuluka ba Max Pongo ba ki makasi donc voilà Paris a changé connotation vraiment échangé Makambutu échangé la Firenze c'est yena touche nango otali côté bilamba donc j'étais bazo so ba blouson ya suspect
Tant que blouson ya Jean-Paul Gaultier carreau triangle muso nina bale gilet mbala bazosomba wana caisse Umberto bazolata babiloko moko ya suspect jitula iko bakisa sur likolo nango, mais c'était chaud. Voilà ce que beaucoup la côté na scène c'est cool. Mais toujours na moi si mamuke. Ah, tu es ce qu'on a na monde en WhatsApp. Je crois que l'émission de Tobia est à mon bibliothèque parce que tu as besoin de y avoir un peu plus hein. Et là moi le bac une émission passée, bah tu vas bing bah le bio non. Ah, papa Wemba est formé, papa Wemba. On expliquer biso nini déjà makambo le bac mais quand on parce qu'on dirait créer qui moi je sais pas si tu bien une compréhension tout créer problème au boy na moi likambo na muki wana le bac wana mais quand on c'est pas vraiment bazaki saper na kini awa tende au lingo le banini par là vie beaucoup le père son âme déjà vient na biso to linga ke mingi to vandi na mingi dans un moi rapport en rave beaucoup un peu particulier. Ouais. Pour déjà en 1980, bateau bayebi. Na hôtel déjà poto. Ngai. Na quel concert, na aucun concert à vivre la musique. Tout ça qui na Henri Papa Zalaki. Na vie Odilon. Omoni. Donc via ya poto liboso na biso. Vie beaucoup. Ayi poto na 77. Pour vivre la vie dans ce quartier, pour Fonkobel na matongé Kangama. Si. Donc la vie wana tout la bango, tout que dans la classe na banzila wana. Vie tant aiko entraîner na vijana. Ngana bi na Saint-Jean-Bec-Mas. Entraîneur. Na moi la muké. Entraîneur. Mais tu bi bango bien. Vie a poto na 77 biso za na kini. Ayi biso e Kocha Rouge. Kocha Molokai. Béret, il y a rouge. Azobina mokonyono. Aïbaki makambo wana. Biso to na kinto utalai. Tant to yé awa 78 79. Ba vie bazana na kini. Bazala awa te. Omoni? Mais pendant que biso tant to komi awa, to kuti ba sapeur déjà. Omoni? Sans ba vie wana bazala awa. Makamwana déjà ils ont salama déjà bazula taba ba vienyarka déjà to kuti bango ati basa déjà na au fond na kata makamwana bazula taba sapata ba Mario Valentino bazula taba blouson entre temps na poto toza na 4 saisons sap awa isa sapia saison 4 saisons sapa Congo isa sapia saison moko. Alors, Moutou avant na Congo, ata yebi sap. Est-ce qu'à cause de sa père, on a payé dans 4 saisons? Jamais, parce qu'il y a un peu limité. C'était juste ça. Que na l'air, on a vie, on a zala wati, bazai kouya. Même que vie temps, on a 80, on a visa 80. Ailleurs, on a c'est bon. Bisous de la déjà. Namiki. Ayaka. Ba beti basana ba relation na bango basomi ba bilamba na bango oyo ya saison ya Congo bena ba quelques blousons ko zala mais ko zala te ke bilambo biso la takawa ba manteau parce que ça pesa la chemise ça pesa ki ba manteau ba blouson ba loke belé saison printemps été automne hiver donc c'était un peu ça. Mais sans pourtant que le paquet vient et ça peut-être non c'est faux ayebi mais na oya Congo eza mususu ayebi mais ko le bakaza azaki sa père na poto awande te ezali ni pas ça salati ya kali kama calendrier bomi no botika ba mo pe umela ni wana le ba parce que le bama mais c'est normal parce que mutolo bakati on tolo bakati voilà tant que nous soit bis bis wa yo zulo la msuna Saint-Denis mais bi lemsu terminer dans port de Lila ou bien départ na ngeza sugi na nini c'est que ça n'est pas placé au côté na bis sango
Bah tu faut pas le parce que bah yebi bango bazoloba. Ndambo bazoloba mais biso tozalaki déjà avant awa. Tozomona ba vie ndenge bazoya. Ba yaka. Tanga salaki nzembo ya nini ya Dido Senga. Nandanga salaki nzembo ya Santa. Sous une belle saison. Dido Senga parisien mam. Bia yaka vandaki. Avant kuna kota place kishikuna na Dido Senga kuna. Ba ko bana yesu via ko bana yesu 6 mois pe. Mais tant qu'on sommes bilamba plus oyo ya Congo où ils ont adapté na saison ya moi. C'est tout à fait normal. Même bien na que na kemboka moboé na mboka na wuti za moi ezala. So na ozonga na mboka na osani na somba bilamba na ogere na mboka na no. Mais c'est que tant qu'on ko vanda a wande comme différent. Mais tant qu'on vanda a to comme 86. 85 ou 86. Mais tant avant d'avoir un peu quand même à... On a époque ce qu'elle a fait. C'est normal. Pas côté ce qu'on a quand ma camba. À côté de Pénaba, ma petite n'a pas Pour ça, les masolo. Parce que les masolo, ils ont bakamaka qui sont pour y aller comme moi. Oui, à côté, oui, à côté, côté, à côté. Firenze, c'est ça, il nous voit. Oui, ok, aïe, faut y aller. Firenze, c'est quoi ça, Firenze? La Firenze, c'est en Italie. À tout le monde, l'histoire est générale en sous-bateau. Mais l'histoire a un avantage à Moutouté, un désavantage pour Moutouté, c'est l'histoire. Moutako se sentir lésé dans l'histoire. C'est l'histoire en France. Il y a eu un moment, il était à Kotaka. À Kanara Batoupa, à Viola Batoupa, on m'a libéré. Les Américains ont libéré. Mais ce n'est pas pour autant que les Français ont dit que nous sommes faibles. Non, c'est une histoire. Parce que balobi qui n'est pas comme moto peut-être à Zala quitté, batia kaka. Non. Na bato ba yebi makambo na solo ba ou ba bazala ki ba we ba ke non, n'est pas ku boye, moto boye azala quitté. Vient la biso za go ya. Je beaucoup. Eh za go ya ko. Biso Rolanda eto beta, ko beta bato bile ba yi pas za beta je. Ngana yebi. Azo beta l'opéra night. Azo sala ba playback. Temps heure. Mais bien sûr. Bato bazali ou ba koko bazali koko ya zali Dido Senga malheureusement ututi kabiso basa ko beta ba playback na proposé que toi que nous beta playback en 1985 avec nous beta playback na Palace on proposait vu beaucoup oui mais il qui vient na génération nous a oh vu beaucoup na yebi na kini obi que vient na bijou le kufa. Il fallait mettre en vivre, tant que vivre salami. On a mettre du solo. Vivre tant que salami. Biso va petit, on va 16 ans. Il y a déjà avec musicien, il y a une musique qui est avec nos questionnaires Asia Mama. Beaucoup là qui viennent à carte pour vivre à Ouvana au sur la matongue. Abinanga Polydor, le cas de la boué. Polydor, toqué na kota na viva. Vers Lati, tout. Bah témoin bazali mutuko ambo Jenny tuko zo yoka nga place azali ambo Jenny na bosani ko ambo Jenny noza na Bruxelles karate noza na Bruxelles wana je crois que tu sera peu mission na ambo Jenny voilà obige yoza bibliothèque tu continue na wana famille na nga mambo donc ambo Jenny abi mambo zolo azala ki je nga la gite mais tu zo na ye to abala mikito ko lesika moko ouais sikoyo ngana bijou lokwa toki proche toke na Molokai. Côté na Molokai, bijou ala ta kitoko. Beaucoup tant to côté beti porte, nzete moko vie sacré zo kanga. Nzeta ya nini ya kokoti. Ezaki na liboso. Je beaucoup parler ezaki na suka. Annex mo za vandana. Wana parler na famille, ba le kwa. Nzete ya kokoti bala na sewana, ba vandela ngo. Tokuti Syriane. Wana vive la musique na nebimité. Bazo recruter ba musicien. Tokuti Syriane, azo beta guitare. Syriane e bagi bijou. Ah le kofa bijou afanda. Là moi beaucoup la bimi. Bimi na parler. Ah bijou. Ah la sepel na moni yo. Fanda wana bo répéter na Syriane. Donc bijou de biki bijou à côté vive la musique ngai. Nebika bijou à côté de la musique Congo comme na boko na ngai pour le lancement na kozwa ebité
tovandi boye tovandi tomona kaka vie sikoyo vie beaucoup la biso non ngana ke po ba azokende ba interview te na Erzaïe na la voix d'Isaïe Erzaïe bole bisanga via la terre zarola tabonga mais ça bijou bon botika na Syriana ngana ke Erzaïe ake makamuna ya production ya nina il y a publicité sortie à Viva la musique dans 77 en 77 tovandi bazo répéter banzembo mama wani yo abungisi mwana na maya mabe bijou azo yemba Syrian azo beta accompagnement tout va bien tout rapporte coucou porte fumwa Niarkos à côté na Tarsis na bara 3 c'est si faut en avoir coula coula mambo bara 3 personnes à côté ba bakos na batina impera na ba goda ba grand yanke ba musiko ba osala vivre la musique c'est quoi problème est qui wana bijou avec la problème na Niarkos na kini wana Niarkos a pototé au moins une victoire et pas la crèche des allées pas vis-à-vis boyer la crèche tant que bana meke signé mon za ozala wana bosse no komola na se wana salle de jeu za ozala wana bato ba yebi ki ça bien salle de jeu za ozala wana bengo avadongo biso sikoyo to ya obeta la kickers moni kala ninga na kisa c'est beba kisa comment mboka ba fou Kalezalaka, tu as une salle de jeunes à Kinshasa. Ou biso ba jeune, ba week-end, tu kenda kakuna. Tu beta ba java mbongo, tu beta ba kickers, tu beta ba biloko wana. Tu go ba tout ba ya place wana. Ba vienya ba kotambola na ba moto. Ba Yamaya, ba Kawasaki ba biloko wana moto ba japonais tanga za olinye. Ba ya kawana. Ba ko to ba misato. Tant que kota ndoka ba que ce qu'on a conflit bijou a robeta jeune à vadongo bien ka tindaka soki cigarette soki lip parce que eloko na ebité ye bijou aboyaka tant boy vient ka ber bambeli banga akimi afingi venyaka ileka nango venyaka kanga ona motema Olandi mukolo sikoyo aye komona bijou sikoyo avandi na se aye pa kote na viva loka ba Niarkos bagi ba kolo viva la musique bango basala kango na waka mutu mo ya kote petit yo petit bijou wo sala ninya bijou le mena yo kote na okese aye bisi yo ko beta na okese te bima Tony kasi conflit ba la kana ngo OK ngaku na ebiti bima petit sino ba mo bima to bima na bijou to pour te dire que pendant une soki vit beaucoup là biso to ebi il y a une relation à l'éloté tant que ya pena uta be poto ngana ki mutu na ika ateko na ika poto ni na libela non ngata na poto na salika 16 mois ya pam on a gagné na baki na début na le baki na suna ya udute na sala 16 mois kaka pour na ngana na poto te makansi na ngeza toujours kini tant na ke Suisse na kuta pena ba vie aimer pe aimer amiso bodwe bomele riva kalimazi na kuta na ba vie na ngebele kuna ba vie nani Jean-Paul Moucheni na ki ba vie belé bangwa koto José Ngwakoto camarade ba aimer ba vie na la Genève tous en là-bas Baziza wa uta obeta na viva dans ce qu'on parlant de vieux beaucoup là kanga tant beaucoup dans ce qu'on a mikili à reconnaître yo mbalamo et tout mais ba vie biso zo landa bango déjà et puis tant bazo ya beaucoup le temps bazo ya malheureusement à côté de biso na mikili mais oui staff on a l'air OK donc ça dit place à ma solo quoi mais beaucoup le temps wayi ba te bien dans la l'air wana za roya beaucoup za roya tant on s'est dit de senga
asali bachanta asali en 1982 tant baki beaucoup la kufi na poto tout ça mais azako ya ko vivre na biso a vivre na batmu tout a obeta ba concert a obeta ba playback tant zo mena Chantal Maboke Chantal nanga ki mais Chantal tozane ba Chantal azoba na Barbès soko ba tusu ba yebi yango pa nganda mama na ye mama leki na ye azoko banda wana toto biso to kena nganda wana nganga yo ko biso zala ki na Marseille akiwa biso zali mais oui ngala ko na ndako na ba Chantal papa et ma vandi wana na vandi awa mais oui mais relation les aïna tous on a voici mon qui relation les aïna ni yona nani akos bozaki bozana relation ni parce que tout le monde ba photo ba to botala wana Nyakos na ebisio tozongeli susu Nyakos Nyakos aki vie tokute na pa na eba ki na makambo asalaka bijou wana na ninga to yoka kana sangu bo yoka mutu mutazolo ba bozo ka ete bozo ka ni bat bazolo ba makambo na yake ba yanke donc na kin déjà mais ba iko ngala mona foko belle bango baza bana matongi toza commune moko tu connais mikili beaucoup de na mikili na mona ye liboso na mona ye pa vie dema Bali Bosso. Aouti Bruxelles. Il y a une 20e. Tant que l'on est dans le 6e arrondissement, tu peux ouvrir l'hôtel au moins à Paris 20e. Il vient à Kayakawana. Quand on est à Moningaï. Ah, rappelle à moi. Ah, vieux naïbi. Na moni ba sola na vie naï. Nam na bata vie. Na masanaï. Après, c'est tout seul, il était pas un mandat à porter les gens qui étaient chambres, mon gars, oui, petit, on l'a gars. Voilà, tu connais le bon de Benaïb, ça. Gabina, mais Nazar a monté. On dit qu'on voilà. À cause de ce le beau la poche. Parce que lui, au moins, il y a un bouquet. Maroka. La bima la banda bien des mains en noilité. Il va que vient des mains en noilité. OK, petit pli là. Petit pli tenga boum le gars. Première fois. C'est il y a un autre moment Cameroun. Alors déjà là kata. Arrête de la kata circuit. Après le quoi la bateau kala. Bato kala la majorité le quoi ça qui dans milieu où ngana ko fréquenter la va vie des mayazo ya wana ba vie lolo ba toujours kuta na pet beaucoup mo sola après tu comme ça là pour ba bazala raté ka biso to zala wana beaucoup makala ko bande côté bo ça ko famille mo il y a un enfant d'avenir na ba crété kuna zala banda ko ne ko ta oza mingi ba ko ta ba 94 ko mais bon non quand on est trop quoi oui trop c'est que ça m'a sauvé na Nyak. Bon, selon l'histoire à Nyakos oye bima oye tambola oye peto yamba batu ke Nyakos pona yo. Le gars boendeni. Ke Nyakos te wana na ndo baka histoire à Nyakos bima. Est-ce que falsification dans la carte tu as qui histoire vraie? Bon moni histoire au biso to o ngana vivre. Na histoire au batu ba lo ba musique, il y aura toujours exagération et en raté. Ils aura toujours. Mais bien il y a que les moutonnettes et moutonnions soit. Alingaka grand parolier. Parce qu'il faut voyer baké Nyakos so ça les calcul, avec un peu précoce aussi. Parce que Nyakos a moins 52. Hein? Tant à Bruxelles, Moutali Bosso à part ba Franco. À part ba Franco. On va aussi enregistrement musique. Moutali Bosso jeune ali Bosso. On va salaka nzembu na poto. Ezana Nyakos. Tutu na mileli nzoto nanga. Na komituna ikamoni ni nzambe. Baninga tokola bayinana. Tutu mwana ya sefa. Mama yozali wangai wa motema. Nyakos na poto masolo se ayo. Boye Bozi. Beaucoup le coup de thé. Bozi. Grand-père. Donc, à mon tour, qui artiste déjà dans les sons. Qui n'a souci ou que
akoma nduliste akoma banzembu malgré nini ba activité na extra musical ba ki ba vie moko ba timba bon faut dire aussi que Niakos a goûté na famille moko aisée aussi père na qui ministre quand même bandi kona yesu ko moni bango ba journaliste ba viena aki na viena et badra na Bruxelles kuna étudiant vie moko batangaka donc aki mutu aki quand même éclairé malgré tout ce qui se disait autour de lui. C'était un enfant d'une famille aisée. C'est ça aussi. Différence, il y a là qui n'est entre Bino. Est-ce qu'il y a la différence? Il y a... Parce que c'est vrai comme qui Kopeza, moi, Batanoa, Bali, Batani. Est-ce que ce que Banan Badari Pena ko mené Balinga na affaire il y a Likonda. Moi, ils ont commerce. Neti qui quitte au Bengaou. Batanoa ba ki bato ki quitte. Moni bato ki quitte. Neti bato bateka masangu, akaso masangu na e $10 ati kango $20. Ils ont aussi une intelligence pour côté peut-être il faut un peu malin. Et comment il a pu redonner la mondele penda pour battre les bosso bateka nous va venir na biso le quoi va venir souka paix à son âme. Pour ba nous ba franco bazaro ya nango. Moni. Ba franco bazaro ya na ba nous ba tant ba na instrument. Moni bazo tant mon bout bazaro ya na ba musicien. Ouais. Bazaro ya na ba musicien sur na bateau, sur na avion. Ba musicien ce que bazo profiter na ba avion présidentiel wana ba franco surtout. Ouais. Ba côte ça ba nous na ba mbunda, ba côte ça na ba davoli ezoleka. Mondele pa ki diba. Ba nous déjà ba vient souka bazo récupérer ngo bazo tekango. Wana ba Belgique. Les bandara déjà bon. Ma fille bazo nginda danger. Ata kiki de Paris à na circuit wana. Mais il y a un circuit wana ko viki. Ce que différence il y a entre Bino bato nous na bato c'est que sikoyo na bakula. Il y a aussi un moins intelligence mon frère là. Je sais qu'il faut réfléchir parce que sur Zoba au côté ma chèque au room la te ba okangayo. Parce que comme n'importe quoi après tu as compris. Même ceux qui font la compte ou que nous ba n'importe quoi kuna français malongo yebolo baté en tout cas bateau bazaro ça la chèque bazaki bateau yo muté ça bino ça dit bataba nona bataba na bataba kula bana baleka balinga bala et na ba période zaki na ba période na niveau à chèque ndenge évoluaki mais nous on a besoin ça qui quitte tant que nous y belé bato bakomoteka nous na ndenge danger bakomokende bolande na suka na koteka ba skunk ba ni baleka biso pour bakomoko se retrouver na ba somme moko belé facilement il suffit qu'à réseau parce que les réseaux comme munene bato bakomokende osoma ba nous na bolande ba to ko ba ba pe mingité mais et parce que on ba mbongo e belé. Mais jusque là tout cela obi que na masona bino nazoka takomba moi cité donc bino za nous na banzele était sérieux là. On posait question bien parce que jusque là on va dire de senga on va niaka ba vie beaucoup ba nani mais ce que banzele balade on posait question bien parce que là on peut kenda père mona momiti na ba momiti c'est quoi yo basi ali bosso hein on a kuta na Paris on kuta na Paris basi ali bosso na mona ke mwasi Guigui Loboko. Oh, ndeko Sika Loboko. Voilà. Sika Loboko. Ba sœur na psa li bosso. Ba Charlotte Moussa. Ba zede na ba jora ba moto ba zede ba mona. Sika c'est Guigui la vie na biso rigolo bois. À l'époque, quand on était c'était pour rigolo bois ka boga kwa mundele. Voilà. Yebe mutapoto kala. Bah ouais na Paris ouais Sika Guigui fille moi zakana bango na bébé na yeke soit kenda wapi après ba Mado Zileti madame ya Masalanga Kampomé on c'est wana ba mère Malou non mère Malou zana mère Malou pe dans ya ou katarate dans ya mère Malou
Charlotte Moussa. La Congolaise, le roi Chantal Saï, paix à son âme. Mère Vélo, Kopo Sanete. Mère Vélo, maman la Djania, il y a un Nyakoswa. Bruxelles, n'est pas un bateau qui pénètre belé. À Bruxelles. Kopo Sanete, Chantal Maboke, Azaraki. La reine Aminata. Nous avons bossani, Kitida, donc ça dit pas si vous avez compté quoi. Mais basi balaki mouké. Ouais, c'est vraiment Pépé à continuer à bailler. Pépé continuer à Kala quand même, hein. Pépé pas continuer à Kala. Elle était de la partie. Oui, Pépé continuer parce que moi ça Willy. En tout cas. Christian a Egoya, Christian a 85. Christian a quoi ça? Quoi ça? Egoya, Bana Maria. Oui, bon, mon mien belé, comment. Bayagi yaki me baki pe amuke par rapport à Yabiso Mibal au fait. Na Bruxelles. Non, je rien. So moi ça mutu bono qui pété. Bono moi ça mutu. Na bosani José Congolo. Ah, OK. Bébé ko la loi, ça n'est pas ça. Binta. Maman Binta. Maman bo Sisimbi. Voilà, Mbiaka. Oui, azaiko. Ça peut manganda na yebani. Azalaki. Bon, tu vas chaque fois tu n'as pas moi kala. Oui, bah là il peut là. C'était dans la partie. Oui. Bah mère rêvé. Oui, Ngongolo. Evelyne Ngongolo. Il pas là. Mbiaka. Ah. Mais non, c'est le bago yat. On peut pas coller na mikili. On va bien wana. Ba biti pe gani biso hein. Ba mère Mazé, moi c'est Kokoya. Donc aller bien ba fait bamboula roi bien. Bijou, moi c'est américain, bon comme moi c'est Guy Gérard. A coup finalement beaucoup Guy Gérard. Guy Gérard les Parisiens. Botala quoi Guy Gérard na tangi était. Mais il était de la partie. Il est sur les côtés ni. Côté nous to côté cool. Et muta papier. On ba Guy Gérard baza batou yo, omoni. Donc, Guy Gérard Pazaki, donc il était de la partie. Oh, Guy Gérard, ça a dès le début, il a la lumière, il a tout. Il était là. Après, les mois sponsorisés, il vit à ma case. Donc, il a rédit, il a petit. Oui, il a petit, il a encadré. Après, il a pris un banzé mouté, parce que c'est mon bimba. Roger Maemba, tout ça. Kobo Sanani, ils étaient là. C'est quoi, tant que c'est quoi, vague bandou les bandits. Quand on va à Paris, bon, Papa Wemba, approché qui est dans mon dogo. Il y a beaucoup de tabac. Dans l'autre Suisse. Dans l'autre Suisse, il y a un macamunanga. A côté bango déjà basala noyau wana. Noyau Firenze, Modogo et Gagi le la parrain. Il faut les reconnaître qui il me ça for idole. Donc ma camarade au pesa, il y a écouté ma titi. Ma camarade au fou fort. C'était vraiment les patrons. Bon, il y avait Aridjana, Yananga, Libanais, il y avait Scram, il y avait moi, l'équipe à Batebele, Didier Elson Pebazalaki, sans oublier Adi Daki SCP, il était dans la partie. Donc, il faut créer la Firenze. Voilà. Et téléphoner les liens. Voilà. Ok. C'est l'Inzemba de Bosso. Après, il faut continuer. Il faut faire la place Vendôme. Il faut faire la Mi José, la langue, bolingo, la motema. Bon, moi j'observais. J'étais là, en fait. C'est quoi, il y a une dédication à Mingi? Bon. On va la question parce que Nazalaki. Et puis, tu es banni par Moana. Mais ceux qui disent que Biminet, c'est le comment ceux disent que Biminet, c'est le tant que disent que Biminet, il faut quand même Oyokate. Il y a un Oyokate. Tu n'as pas Oyokate, mais il faut que tu aies dit que les mamans ont évité de fonctionner vraiment. Au moins,
mais bango nde baoyeba parce que toza bacamarade nga batianga na banzembo na bango te après peut-être nayebi te pourquoi mpo ni mando tio te nakopesa mando tuna te sérieux te nakotuna te poni peut-être yako interessenga mpe trop te banzembo wana nakolinga basala yango na volonté na bango moko parce que quand même bazalaki bato oyo oyo bayeba ye nga déjà en tant que parisien pour tous les biso nyonso toyaki na kini ngai nayaki liboso et puis ntango naye mpe nazongi mpe kini nakuta bango mpe bazalaki mpe bayamike nakuta bango misusu bazalaki na bachiki lokola ari papa ifala ya me azalaki na chiki na kini sikoyo refoulement oyo ozwaka ezalaka ndeni beta biso nono lipapu oyo kutana nango kolala na mbeba ezalaka nini parce que batanga na babiso osala cope il faut rouler na mbeba so faut pas ba Kinshasa yo mpe nalaka na banyeto mangitu ya Kinshasa nalaki na kati ya masolo na petite moko camerounaise Angèle nayeba kuso akenda wapi nayebi te nde wana tokoti na Putulu donc olongwe na nini oyo nga mpe nasala diamba pena te yo sala nwa te yo sala mingi kaka kokoma na Putulu Putulu parce que masa nanga moko alobe akufa na zolo yango wana alobe kitenge komela te koteka alobe kitenge mpe ya son âme ntango na ye nauti Suisse wana na ye eperdement ebika nde ezalaka ya kutana na nga masa nanga bomwana nde alakisa nga makambo wana toévolue nango mpe kotoki mpe ebele bapele lui baviki mputu je te sali viki mputu bakombo ozobimiso binobi yo eza mystique viki mputu bato nayebi tout le monde presque des fois te bakote na ye banzela bakela te epele lui ekuta azwa problème ya motu voilà zetu akoma pasteur asalanga zetu toyaka na ye voilà après sikoyo tokuma otekango makasi ndenge ezalaka kaka ngai nakendanga kini mpo ngai nakenda toujours kini omoni lelo momo badébordement okomi mpele moko obenda mpe ozomona benda zolo obendi mpe mo ekoti yo mpe na mwa mais babi yango soso okoti yango babima te ngai na bima yaka yo mo moto yo soki naomeka kaka to naomeka mpe nakoti mpe na kati ko oui omina otikali parce que toi jeune toi biloko wana esalami wana 87 naza 26 ans biloko wana tout esalami na jeunesse la jeunesse yana bere rebelle parce que mpo toza mboka ezanga tata ezanga mama moto akonseille yo aza te bozokende kaka ndenge wana kaka oyo koya boya mbongo ezali bomeki alobala bimeka yo ayuma yuma mongo boye yo azala nini yo asango tout ça ndenge loba nomona kwana to asango influence ya milie mpe lamso nameka mpe nano otweni mpe esali mpe loko te olobi otweni après bamasa balaki batuka banani Claude oyo anjili Claude nani Claude alaki na Claude Atiketon omoni bato bakombeleki ebele histoire ya molai trop sikoyo bakangaka ndeni bakanga na kekini namoni ke nini bakangaka mpe na masolo yoka lalanga bien wana après kuto bakangaka même 3 fois ya liboso eyaki mbeba moko boye ezanga ntina asaleka 45 jours na province oyo sikoyo ya deuxième nga bakangi nga te na ndako nakomoswena na sentir ke ayikomokota nga me ndenge olobi mpona kodécroche ekomi pasi parce que ekomi lokola motu ekomi dépendante soki omeli te oyo kokoya na fièvre mpe asolo soka obiki kabia te ofoma solo nakomomona mpengi komokota na momi mpe akoti makambo wana momi ozalaki na ye yemamoswena bokomovivre nango sikoyo nga lemo na kati yango abi te fo nakende kini okini ya dernier soviétique eloko bato bayeba te mboka no yaka place okozwa bampeva okoko nga fo nazonga mare fo amona mona mare mpona makambo nazokende nango boye
Maman Flamonae, ma Thérèse, t'étais moi, non, qui n'est bien. On n'a pas l'art, jeunesse, la porte de Zuka bon. Le moment où la période a cru les arroses à la moine et la rangon, mais l'air monte aux Akana. Octobre 87. Octobre 87. Wana Kekin 80. Le 24 juillet 1980. Nana Kin. En 1981, na Kekin. On a stoppé 87. Le 19 octobre, je crois. Kimi Makamounou sont habités dans son Kin. Kin. La commune Kin, c'est le Kemé Salingaï. Après, on a décroché. Na Simananga, c'est quoi? Petit Rose Anaï, ou les Atnaïb, c'est qu'il y a un qui pas na bango parce que Baraki pas na bango, Baraki n'a pas on a torse. On a demandé on a. Toké to zongi na tigre mo bala yesko na sima mutu passe mutu makase ba pese na ngatu na ngote kala bankulu wana ya récupérer banko ba yebaki à la funguli nzandune na ndenge nayi parce que malheureusement na ndako wana ba mikandela ngezala akuna ti ba photocopie na nga makamo belebele ndako na ngati na rivalwa kuna ta mbila sika kweli banga kumulanda bango ta mbila ti bango écoute nga na zaka sute mone loke sovanga ne écoute na bango tout comme na ngelo elobamate tant bila ko kwela banga ay kwela bango mais comme na ngeza kana kati to mikanda neza kana kama ku e umelaka ngana umeli lakini octobre novembre décembre janvier février mars avril aux en Afrique na kana lakini mais ne ko zonga na juin depuis akenda na ngawana Bokini le rwana yagini dilelo te okunyozo banga ko kufa zoni so le kini ato ko zonga ba parler ozongi chebino on va amener chebino pepe là bon ça va chambre moi à l'aise ouais on va là même ya on ba lix so ndeni te mais on vandi là ozongi là ozalo pe jeune qu'est-ce que tu as vous qui peut pour te faire ce comme na kini obosani peke o drink obosani et yaki na okuna mais komoni kini miso bato ezalite kini ozonga normal ozonga parisien et oti poto yo oti poto bato botalela yo oti poto oza mpe na kare na yo oza makambo nyonso te sikoyo osala buzo basundeli sikoyo okende so otikala otika te makambo wana to bosala ekomi makambo ya poto yango eyedaka lere moko ntango sikoyo nazongi na juin bango baza na boloko mpo bake boloko ya molai parce que yaki chaîne nga sikoyo na change mikanda leta naluka passeport mosusu na bwaka na komo mosusu akende otala ndeko nanga na Boulogne Koko Betuma que je sali Koko apesaki yo mbote te mais yo ya ndeko na ngai donc natio sikoyo na histoire akende otala Koko na fille moko Chantal Mapa mwasi ya Claude Juju Claude Angeli Juju yebaki moto makambo wana tant okitaka na se nayaki na août na vandi juin na vandi juillet août leta naluka passeport na août na okitaka na se boye nayaki na canette ya bière mbila aza koleka taxi moko ezalaki liboso naokangela sikoyo Chantal taxi mbila na Boulogne mbila quoi ivresse publique oyo mbila Boulogne ka reste habitant parce que azalaki oyo batelemi ozomela bière na balabala ngai oyo identité nazwi passeport wana nalakisi bazwinga non yo ndenge oza na passeport oza na visa te nga bino na bwaka boye boye okoma toke batiki bakendanga na Chantal tokomi na commissariat Boulogne bainspecteur baye oyaki jour nini napesi date moko boye batali calcule non osolekisi 8 jours na territoire donc séjour irrégulier et pourtant nazala mikala nanga batianga mpe baempreinte te eloko te mbala moko parce que mbala moko nini garde à vie mbala moko tribunal na nini na c'est quoi écoute Pontoise parce qu'on a Nanterre sur pas boloko mbala moko bois d'Arce tu connais ta boloko to kutane siko na batu ya yoma oyo bakangaki na mwasi na nga wana et obi na vana na kata selile wana to kana Vasco de Gama je sali Vasco passa agaye parce que la binanga yo masuli banda te bo batu bazali awa bakobendole yo parce que tu as la série de 6 parce que de Gama alors on a Irlande c'est quoi bunga ya mama mingi
nabimaka promenade te ngosu nabimi nake infirmerie nake kutana peto natekelaka biloko natekelaka banini ba infirmerie bakanga ene yomana Paul ya obenga Paul savanga biki Paul. Eh mais c'est toi mais c'est pas moi je suis pas Paul mais tu fous de ma gueule ou quoi? Ya Mundele. Oh mais ya Mundele. Na wangana Mundele a côté confusion na mutu pas ndimi ke yanga te. Ngabi non mais tous les vous tous les noirs se ressemblent. Il a choisi pour moi dans votre esprit. Deux photos. Mais tout pour toi, tous les noirs se ressemblent. Paul, moi je m'appelle pas Paul. Qui t'a dit que je m'appelais Paul? Oh, c'est pas toi les copains d'Angèle. Gabi, quel Angèle? Gabi, arrête de me dire ça. Puis la veille, on a appelé la gomme, tout le monde a dit, voilà, monter mes obétas. D'où? Avec le temps qui est facile. À son bateau. Si on a beaucoup au bêta combien de temps? 3 mois. Après on li papou. Bakena à Versailles, ngana ndimi li papou. Ah on dit bozonga na. Mandimi na zonga parce que yo me na sima te bana kota kuna na tikela bana batira ba 5 ba kota ba ko solo ba makamba. Na ba congolais ba gagner aki clique ba te bele ba yeba nga penga ba ya kota na filière na nini. Bruxelles na ke zo suki. Donc wana aki li papou na ki na bon. Bon, mettons ce qu'on a nous Lisolo il y a Congolais Brazzaville na biso autre bakia parce que aussi c'est qui ont pété on peut créer moi nini au bakia no Congolais Brazzaville comment ba Congolais ka ba Congolais ya biso na masolo ya kitendi parce que bino ndo bando kosomba bilamba mais quand on beta no biso siko bato baloba no wana baza ignorance to baza na erreur ya maloba na bango. Yanto lobi tu wanda lo bango banakala moni likambo mona na likambo yoka ezala na valeur morote moni na yoka ki ezala na valeur mususu na mona ki na valeur mususu ba congolais ba frère na biso wana tozaki na bango na Paris bango ba revendre na la Mecque effectivement oui ba congolais ba ya liboso na Paris parce que na ba ki noté ba Paris na Paris ba congolais bango za ex colonie française na Paris ba Zaïro toute différence ba Zaïro ba za mingité mais ndambo tozalaki tokutaki banani tant to yé voilà mec pour la mec ezalaki ndako ya Floribel Yulu hein assombelaki ba étudiants congolais après l'ère montant makamongé s'est dégradé dans tous les deux pays parce que ba dictateur on a balingi pena ba étudiants ba za mingité na poto pour ba renverser ba et bref ndako comme nango a apporté à tout le monde la Mecque la République wana OK voilà ngana okende kuna ya okende à la Mecque na kina mama sana la Mecque na balia oui parce que les wantu qui composé ba nous roteka makuna garçon mo maître a roteka ba nous kuna banana ba kuna ba grand prêtre au ba kina la Mecque au biso to yebaki parce que mon congolais et congolais à Brazzaville union so avant ba yebaye la Zaïro na ba Zaïro biso avant congolais Brazzaville a yebana il faut les par biso oh ils ont wana mais bango ba musicien te ba na groupe à musique te tu connais muto comme c'est populaire nani fezaka congolais ya biso Zaïro na biso donc bato ba yebana kuna laka suri kacharel emene amta yembakai ulandi mulele papa et maman t'as eu un bail, tu écoutes même président vivant. Tout ça là-bas, Parisien Paris, en passant. Bonjour le sac. Azara nani, alors que mon bal écoute il y a Marthe, dès qu'il y a Charoufa. Côté na bisoga. Tout ça là na Mazuka Mambongo, paix à son âme. Bakayembe mingi na bazaiko kuna Mazuka Mbongo. Tout ça là enfant mystère. Enfant mystère, au kufi kutu a paix à son âme aussi. Dikando ba congolais wana ba kikango Zaïrois wana so ba tête d'affiche oya bali à l'époque o ba yebanaka ozomona banando batrukola ba masala loka Jacques Palace wana kutu ba ngeno ba jeune ba trukola ba ziza ba master ba ngeno ba jeune batrukola ba yemo yana ba ngoko ya poko za moitié moitié bon yana bango koko ya yumo ebi nyakos koko ya fukama tako fukama donc bango tout bazako passer par biso
déjà pour bakoma populaire na mvoa tout bakongole bazolata ndenge na tipo classique c'était pas mauvais mais na lati boina âge nini comme mokolo mais tant on a là qui a 20 ans 21 ans na rola tapé boye mais mingi te nous avons là ta benga biso benga méthode méthode ça veut dire que Takeo Kikuchi Kansai toujours là ta Gianni Versace toujours là ta ba Tokyo toujours là ta ba comme les garçons donc ba griffo yana toujours là ta il faut casquer et là on a ba italien ba japonais ba révolutionner mokili ba changer makambo nyonso ba yoshi ya mamoto eko intervenir tant ba yoshi ya mamoto ekotaka na mboko mais batu ba yibi batu ba kangabi po yaki na touche mususu ayi na touche ba costume mystique écriture mystique ya ba japonais mystique motali ba ise miyake izokota kaka ba biloko lokola ba nini ba bon temps oyo kota sikona ba J3 moto peli tant ba versa ça sali ba blouson ngala somba ngote pona mona ngo yaki exagéré ba blouson ba dia ba bibini wana tant ege na nini kuna na nini na cliché kuna aisika polidor ta biloko versa ça misi bikolo veste 25 000 francs français ya moni nyako ça ba veste monsieur ça ba pila lupango wana yaki ba lupango des fauteurs à cette époque là ba blouson ya Samatone ya ilanga mkonsusu na 92 ka Samatone abina ngai polidor asumi blouson 17 000 francs français 17 000 blouson gabino Samatone makamuni nyosusu na ki otala pe na moniko 17 000 francs français mais na ngambo na biso mususu ba folie wana ba ko sala ngote ngamba Brazzaville non parce que bango baki na tilelo baza na idéologie wana te peut-être soka zo mbongo wana akusala ngo makambo mususu donc c'est bon bazali mo mayele balaki na kati biso tokendaki na on extrémité ça dit bien il boum pena donc boum clat mais bango rien bango doser voilà donc côté biso kendeki tukindaki makasi donc c'est-à-dire dans tout bagué bazette ba les gars qui va lire na rolata oui parce que les Congolais à la base na biso les Congolais bakendaki likolo trop ba chemise ba truka ba Franck Foila na bosene ki na ngai Franck Foila Franck Foila on a besoin les gens à catalogue c'était un garçon de ba chemise avec ça ba chemise on a 1000 francs. Mais là, on a chemise 6 000 francs, je crois. 6 000 francs. Là, on a chemise qui coûtait le prix. Aux hommes, on a assuré le coût. Mais ce qui est mon Didier Elson. Egi, il a combien de blousons il y a J3. Il est belé. Parce que il a Campomé, Bosco. Garde-robe, maintenant qu'on a coin, Versace, c'est la Versace. Oui. Mais tu vois, ça va me faut t'éter, bah ressentir la monde voilà. Parce que quand on est un moraliste, ils ont tout la situation m'ont donné, on a obtenu histoire. Na yo ça ba tout que o asala ki mabe, o asala ki malamu, o asala ki non. Ezala ki ndé ngwana. Voilà. Ok, namoni lelo to suka awa lelo ndeto yebisi bato ke awa bibliothèque makambo eza ebele ezosenga vraiment que il faut tolobela ngo malembe lelo tomei kosola mwa ndambo prochainement tosola mwa ndambo pe prochainement tosola mwa ndambo alors pour tout ça bataka parce que bataka baolanda yo na suka plena kutu na suka ata bato tanga no bango mena suka to ça l'émission moko émission to aussi ça ezamna que non wana bena fo koma bato nyoso bazalaka poto yeba oui on sait l'effort voilà pesa bato mambote to si ça na biso
Bon, on a commis parce que pour improviser, on va belé. Polydor. C'est normal. Na rendre un hommage à Massalangai Sol Molonga. Qui tu es bien en 1980. Na Paris na Lumière. Il y a là qui moi na bourgeois, moi na Gérald Molonga à l'époque. Il y a pour l'un Bisso. Les qui a Thierry Azor Molonga. Na zakuna ba voice na yawa. Ouais. A Ututika Bisso il y a 2 ans, en Angola, pas comment en Angola, ça qui vient kuna. Donc c'est vraiment c'est le seul garçon, moi en général, moi en riche, on a et pas y a famille modeste. Nous avons le Guinée, nous avons pénal à Fongobel. Nous avons pénal à Sakala Mukuna. Teaser. Moi whisky na et tout, ba paysage wana. Alors lingango. Tout ça on mis na Fongobel na Kimbangu wana. Ba petit na kala yebi. Mais bon. Paix à son âme, Sol. Tout le monde a un jour, maintenant mon connaît. Il y a pas si mot na baleke yangai. Gustave Panzou na Rennes. Il y a pas si mot na Mbala Gilles. Mbala Gilles il pose une histoire mais au Kota ndenge zala kaka. Bon. Batutu na sina tanga bango batanga ki batuna ngai na Jacques de Piolani yo ebi de Piolani na utanga sunani Francine Bokambwa wana grande sœur ya madame Francine epe moi na poto kala aza na place na histoire ona au placé gaye petit nangati là à Bruxelles souvenir souvé non c'est voilà baleki dona ko bossa binoté poza oyangai to suki si wana na basuni toba voilà pendant le lot suki awa je crois que prochainement tokoya tokobeta masolo ya Lumière tokobeta masolo ba grand prêtre nani azalaka grand prêtre nani nde nani tokozongela yango à la prochaine. Ici à Botika Malamu, je crois que la porte est grandement ouverte nde tozoloba pona batunyo so bolanda biso. Masolo potoza conception oyo evandisa bakulu tu na parler moi na calme balingo tata moi na déranger te po azoyo ko ba nostalgie te ba histoire vécue pour bango bazala pour le long mingi makele et puis j'insiste encore pour sentir masolo poto lengi ko tromper notre adresse te car na tolo la vie ah on est bena parce que place toujours valoriser ba kulutu na biso c'est-à-dire toujours rendre bango valeur na bango oyo bazo mériter o ba mérita pour baza c'est-à-dire ce sont des gars qui ont vécu bango ba mona histoire obso to landa lopo potango lope sangisa donc voilà yango biso to zongi mingi kota ba kulutu. Salut, viens à Johnny quoi en passant. Viens à Gouter Zugambundu. Gabé Atembo. Ouais. Voilà. Batunyo so tangana to za besoin na bango baleka awa. Balinga. Bolega na sima barido. Ah, faut les gars na sima rido. Faut pas les gars na sima rido quand même partager moi mon expérience. En tout cas, merci beaucoup Kulutu Polydor, le gamin de Paris. Merci. Et merci Nabino Bato Bolandi Bisso. Je crois que c'est la Bisso, la troisième, parce que nous c'est la deuxième ango yango. Ce que vous commencez c'est la troisième, ce que troisième de toi pour côté, tu beta masolo mususu, on est place que tu côté pena bien pour toi qui aussi dit ça. Allez, tout ça est bon. Merci. Tout le bien. Mon frère Papi Ken. Oui, que ma somme est comme ebélé na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongé, to comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu.
mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama. Sodome Gomorre zongili susu, Sodome Gomorre zongili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama. Basi bakoma kobima na basi, mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama. Tala ndenge moto akungisi mayele. TikTok ekoma tere ya koswana ye. Règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu Masia, akoya lokola moyibi, moto akuyeba te. soki akuti yo na masumu kotikala ye. erango oyo tika mabelanda Yesu Oh Nzambe, Lambega ile akoya lokola moyibi, keba yo kosutuka. soki akuti yo na masumu kotikala ye. erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome Gomorre zongili susu, Sodome Gomorre zongili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lalite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mama salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve nga nazalata mowumbu na yo Roger Rogese Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki tia matowolo na talo. Pour la première fois na mona yo na lova yo. Coup de foudre beta motema nanga. Ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai. Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai. Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai. DJ Kisalou, 100 Chideric et Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezo nye Manda Mandalala na losambo
nanga kade mama Nina na Deborah yana sumbu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Tansia Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo ye bandenge nazo sufri Natamwa kolala ndenge nazo santi Mondimongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Deception Soki moye zali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba